Bonjour bandeko nyonso ba Olanda biso lelo donc tozui ba message na bino ebele pour na bandeko baza ko s'inscrire. Tous les amis qui sont en train de s'inscrire sur facecongo.com une fois que vous êtes inscrit bozo yeba tende nini ya ko naviguer ou bien ko travailler na compte na bino. Donc émission est spécialement pour na ko aider bino nini beaucoup utiliser Face Congo. Donc voilà comme du moment que vous avez accès à Internet, vous avez à mesure à utiliser Face Congo. Donc, juste pour aller sur google.com, à partir de Google, vous avez la recherche à Face Congo. Sinon, le site, c'est www.facecongo.com. Donc, je vais y aller. Là, je vais sur, pour la Belé, on va utiliser Google. Je peux juste taper google.com. OK? Et même on a Google, on a Face Congo. facecongo.com. Ça te ramène sur le site Face Congo, ou interface Nabiso et Face Congo. Sinon, balamoko à partir il y a navigateur nayo, vous en avez besoin que na Google te ou qui carobeta www.facecongo.com. Donc ça te ramène sur le site de Face Congo. Voilà. Pour la bande on a une comicité. Inscription est vraiment simple. Comment s'inscrire? À partir de la page d'accueil de Face Congo, vous avez le nom complet. Donc, Oeza Kombonayo, Oyo, et Kobima na liste, il y a membres. Donc, par exemple, là, nako créé compte. Papa Roll ça a déjà créé, donc tu as créé la Negrita, voilà, donc tu as créé la Negrita, nom d'utilisateur. Bon, nom d'utilisateur, ils ont combo au nayo où ils allont enregistrer na Face Congo toujours, donc ils ont bien ce que Betty combo nayo sans espace, hein? Donc au Betty Ango, voilà un Negrita. Bon, mot de passe, le qu'on a créé comme juste compte à démo, et puis email, email adresse, on a créé dans le par exemple, ils ont email, hein? Et cause à la email na yo zanango ya Yahoo, bien ya Google, ya Hotmail, ainsi de suite. Mais nous avons utilisé compte moko ya Face Congo tozanango pour l'instant. Ils ont compte par exemple admin. Donc on a créé email. Ils ont par exemple admin Face Congo. facecongo.com. Alors il faut que email adresse na yo. Donc la Negrita, sexe, c'est une femme. Voilà, donc vous avez juste un combo nayo que vous allez afficher, nom d'utilisateur, mot de passe nayo, BTA ou email adresse nayo. Une fois que vous avez l'information, tu cliques sur inscription. Alors, tu salis de manière à ce qu'une fois que vous créez compte nayo, vous avez besoin de pour vérifier email, net ça la site belé, to simplifier et lokoana. Une fois que vous créez compte nayo, vous avez commis la connexion. Au beti email adresse nayo wana oyo beta la Negrita at facecongo email adresse admin facecongo.com et puis au mot de passe. OK? Ce que vous mémorisez ou vous allez connecter tout le temps, tu cliques sur rester connecté et puis tu cliques connexion. Voilà. Mbalamoko, tu as l'inscription et tu as connecté na Face Congo. Si vous se connectez à Face Congo, mbalamoko ozokoma ozomona ba post ou déjà bandeko bati ba poster. Moi nazo continuer là. Ba biloko ezala ki poster na Face Congo. Donc eloko aliboso il faut yeba c'est que na Face Congo, vous avez besoin de aux na ba ami pour avoir ba information bandeko ba poster.
Vous comprenez? Oyo nyonso bazo poster yo soko ye ozozo yango. Ndeni to sala yango. To créer groupe moko principal oyo to bengi Congo Monde. Donc information nyonso batu nyonso ba na Face Congo baza créer, baza enregistrer. Bilo nyonso ba poster yo zozo yango. Donc voilà. Voilà. Donc si ko to sto créer compte. Net batu belé, OK, na créer compte nanga elo nini na sala. Voilà. Si vous créez compte nayo, au moins à côté droit, vous avez une option oyo qui configurer profil nayo. D'accord? Donc on a aussi géré une fois que vous créez compte nayo, et ça vous avez un profil nayo pour configurer ce koyo profil nayo quoi. Donc nazo kende na mon profil et même yo na page oyayo. D'accord? Oyo page na yo sikoyo ya profil na yo. Et là to sala liboso et là simple o batu belé bazo sala eza ndeni ni oko changer photo na yo ya avatar. D'accord? Donc on va aller, on clique sur changement avatar. O siko ils ont navigué, ils ont memayo donc on a quelques photos o ils en a kati. Donc na ozo photo o na lina utilisé comme avatar. Donc na zozo photo par exemple oyo na sélectionné en haut, na cliqué sur Open, tout comme on est téléchargé, voilà, donc directement échanger photo nanga ya avatar. Mais aux asiko yo pe na couverture na yo, oyo, aux en a besoin, ya gocha image na yo. Awa soko za entreprise par exemple, oko tia bannière na yo ou bien logo na yo ya entreprise na place oyo. Donc to kende pe to changer couverture na biso. Donc nazo kende na cliquer awa. Na changement couverture, voilà. Nazozo par exemple, voilà, nazozo voilà, nazozo image, bon, tozo image il y a Africa. Na cliquer wana. OK? Voilà. Et là, on a une fois qu'il va créer page na bango, photo ou ya couverture. Tant que c'est tengami ou bien eza droité, eza simple. Une fois que vous postez photo na yo, vous pouvez ajuster en gros de manière à ce que l'information au lingue bima awa et monana. Dès au salango, vous cliquez on a couverture repositionnée. Vous cliquez wana. Une fois que vous cliquez nango, vous moni a souris nanga échanger et ça nettement flèche. Donc on a cliqué sur image, vous avez demandé na matisa sikoyo photo nangai pour na ko ajuster en gros. Na ndenge oyo na lingi emonana. Donc comprenez, eko kitana se, eko matalikolo, donc repositionnement ya couverture na yo et puis na ya na tiki yango wana na cliquer enregistrer position. Voilà. Donc couverture na yo sikoyo emonana ndenge oyo photo oyo lingi ezala affiché. Donc wana to aussi to changer photo na biso, to changer couverture na biso nazo zonga isusu na ba option siko ya profil awana kati ozana ba option ebele oko poster ba texte ba photo na yo donc tozo par exemple soko ningo poster ba photo na yo je clique là et puis nazo ya na image ya ba photo oeza awa na cliquer voilà encore une fois et pesinga option à sélectionner ba photo na PC nanga donc na ko choisir plusieurs photos on a lingi na cha na kati bon il y a 5 photos qui ont été sélectionnées et puis on a cliqué publier. Voilà donc ba photo oyo na repositionné na téléchargé et ça déjà disponible awa na profil nangai. D'accord? Mais babiloko onyo sozo poster na profil na yo jusque là ezo mona na te et pas bande comme ça jusqu'à ce que vous partagez en. Ce qui n'a que awa na cliquer na page d'accueil. Vous avez na page d'accueil na yo, il y a ba information wana yango yo eza publié sikoyo wana na kati. Na zongi lisusu na profil na zokende ko changer ba paramètres ya compte nangai. D'accord?
toujours na profil na yo oko kendo cliquer paramètres. On a paramètres aux en information mingi oyo sikoyo oko changer ngo en fonction ya compte na yo. Par exemple, date na yo, anniversaire na yo, oko ya o changer date de naissance na yo, awa ville nini oyo ozo vanda, donc on a par exemple Paris, OK, ville d'origine na betika RDC, oko cha ville na yo lingi, fuseau horaire eza esika nini oza en ce moment-là, donc on changer temps na yo, et puis on enregistrer la modification na yo wana. Na zozonga sur na paramètre ya confidentialité, awa siko eza esika oyo oko sélectionner ce que olingi batu ba contacter yo te, donc par exemple qui peut vous envoyer un message, tout le monde, ou sinon oko changer en go lobi juste mes amis. Donc exactement ndenge bosala na Facebook, qui peut commenter ba message na yo, ça peut être tout le monde ou ça peut être juste ba ami na yo. Donc encore une fois, on peut personnaliser en go selon ba choix na yo. Tozo kita na notification, il y a ba email, ou il y a ba notification de ni olingi, ce qui doit poster information, envoyez-moi un message lorsque quelqu'un a envoyé une demande d'amis, aux a notifié. Donc on so eza ba option oyo otala, ce qui ke olingi te ko zo ba email oko personnaliser ngo na compte na yo. Les journaux avatar eza eloko yo to salaki tout à l'heure, eza juste photo na yo. Awa lisusu ko iko changer ngo soki na no salaki ngo tende to salaki ngo liboso. Oko yawa o choisir photo na yo oyo olingi o poster so na cliquer na ko ya na sélectionner photo wana na lobby voilà, télécharger et puis mbalamongo moni photo nanga ya avatar échanger. Donc nazo zonga lisusu na ba paramètres photo si sa option wana journal à couverture oyo to changer kiango na l'axibino nini boko iko modifier photo et puis le truc le plus important ndenge nini ko changer mot de passe na yo. Donc on a une option awa ya ko changer mais il faut mettre un mot de passe na yo actuel liboso. Une fois que vous avez mot de passe na yo actuel, on peut taper lisusu mot de passe au yolingo changer et puis on enregistre en go. D'accord? Voilà. Donc on a une option au à niveau ya paramètres. Sinon pour se déconnecter ou cliquer na déconnexion. Et là comme on to sali na Face Congo oyo tolingi bandeko ba utiliser mingi ou bien fonctionnalité oyo ma tozocha avant et ça ndenge nini ko créer ba page na yo na ba groupe. Supposons que oza par exemple église ou bien oza parti politique ou bien oza na entreprise na yo, oza na option ya ko créer ba groupe na ba page. Awa na ba page wana ko permettre par exemple ce oza église ou lister par exemple église il y a dimanche programme nango, église à mercredi programme nango, église il y a vendredi programme nango. Donc aux exemples on a et ça marche pour les églises ou pour les ambassades ou pour entreprises privées. Donc tu cliquez dans mes pages et mes groupes, on a une option il y a créer page, na option à créer groupe. Donc tu créer 3 groupes awa, tu simuler option est église. Donc na créer groupe. Non, il y a groupe. Na bengi yango par exemple église église A membre. D'accord? Na créer na nom d'utilisateur na benga kaka. Awa il faut komango en nemo na bengi église A membre pour na ko éviter que comme on a déjà utilisé ou bien dans na bengi tchaki donc on a changé église A membre, d'accord? À propos de ces pages, donc il faut groupe donc à to lo bagaka membre ba membre église ba membre ya église A. Non. Ma membre ya église A. OK. Donc, na créer groupe, on a 3 options na kati ya ba création en groupe.
Soko lingi mutu nyonso a adhérer na église na yo, même ba oyo bazate, oko choisir que groupe na yo eza ouvert. Donc mutu nyonso membre nyonso akota na groupe wana azana besoin ya te yo o approuver. Mais soko cliquer groupe fermé, ekosenga ke mutu soki alingi akota na groupe wana yo mutu créer compte na par exemple là eza compte ya la Negrita, ye akozala administrateur ya ba groupe na yo azo créer. Ye mutu akondima po okota na kati, soki alingi po okota na kati a ko refuser demande na yo. Eza bisote ba administrateur ya Face Congo, tokomona ba information bozo poster na kati te, donc eza kaka yo mutu o yebi bato eza na bango na groupe wana. Option mususu ya misato ezali o eza groupe secret. O eza ma groupe oyo kenon soki oza na ba biloko oyo ozosala penza ya secret olingi mutu te ayeba groupe oyo kozala même pas listé na répertoire ya Face Congo. Yo kaka mutu créer yango mutu yebi kenon na groupe secret kombo nango sécurité danger ou bien nini yo kaka mutu invité bato na kati ya groupe wana. Donc mutu mususu ou bien ba membre ya nani ya Face Congo ba yeba te que groupe wana existe. Mais na cadre tozo créer ka groupe ouvert, donc na cliquer créer le groupe. OK? Encore une fois awa sokolingi o changer couverture au kende oponi image olingi o chanda couverture. D'accord? Olingi o ajuster yango o changer image na yo ndenge olingi ezala enregistrer le positionnement. Soki na ye sikoyo awa na recherche na beti église. Bomoni mbala moko ke église A ba membre ezo monana comme groupe ouvert. Donc mutu nyonso akoki oya kokota na église wana. Mais biso Face Congo to créaki déjà groupe mususu eza groupe ouvert oyo ebengami église. Oyo mutu nyonso oyo azana masolo église akokende na groupe wana. Mais groupe oyo eza groupe ouvert juste pona ba membre ya église A. Oyo balingi ba adhérer, o balingi ba zo ba information o bazo poster na église A ba okota na groupe wana. D'accord? Tozozonga isusu na profil na Negrita tozongi na page na groupe. To créaki groupe ouvert, omoni groupe angozo mona na awa. Tozo créer cette fois-ci groupe privé ou to bengi yango Bakambi église. Voilà, Bakambi église, d'accord? Ouais. Donc groupe oyo eza Bakambi église A encore. A wana eza kombo église, hein? Donc ça dépend ya église nabino, donc okocha kombo ya église nabino. Nom d'utilisateur encore une fois, faut que ça lango sans ba espace, hein? Donc olongoli ba espace. OK? Kombo wana disponible, mon ani wana ke eza disponible. Site tozana nous traduire ango na français, donc ba mot monsieur ces obimana en anglais puisque développement ça en anglais, mais toza ko changer tozo traduire ba mot nyonso ezala 100% na français. Yangana elobi username available, eza juste koloba ke ce nom là est disponible. D'accord? Alors à propos de ce groupe oza ko poster lisusu aweza Bakambi ya église A ba information yo lingi batu ba mona ya ba okena groupe wana ekezali listé wana. Donc oko listé par oko koma wana par exemple bi groupe oyo eza ouverte pour na public, eza pas juste par invitation mokambi Bakambi ka ya église na biso mutu ba ko kota na groupe oyo. Comme ça batu ba yebi. Eza groupe fermé, donc to créer groupe. Ce qui na ye awa sous na recherche na page na biso avatar pe awa ekozala pe logo église na bino ekozala photo nyonso bolingi ezala wana, donc bocha yango ndenge toti olakisa liboso. Donc ce qui na ye sous na recherche wana na beti église zomona groupe ngana beti ka église, hein, mais mutu nyonso yazo ya na Face Congo ce qui a beti église azomona que non groupe oyo ya Bakambi église eza fermé. Donc, ce qui osengi demande au côté na groupe wana, au mona ke okozala bagondima yote jusqu'à ce que
la Negrita, par exemple, où il y a responsable, il y a compte Oyo a accepté demande. Ce qui a lingi au côté na kati te ba refusé demande na yo ya au côté na groupe wana. Voilà, tu créer groupe na ina kende mbangu tu créer 2 pages kaka pour expliquer ba page wana ndenge nini okoki ko utiliser yango. Donc na zongi na mes groupes et mes pages, cette fois-ci na créer page. Ba page oyo eza sikoyo ndenge nini ozo présenter soko za entreprise par exemple ou bien net tozo beta lisolo ya église. Okoki ko lister programme ya église na bino ya dimanche, ya mercredi, ya vendredi selon ndenge bo sanganaka. D'accord? Donc awa na ye na page catégorie oyo lokole ya église. Donc to ana ba catégorie ebele, mon église et organisation religieuse. Les a listé wana oponi yango. Nom de la page, na par exemple programme église, donc, dimanche par exemple. Boixizenga na orthographe, ce qu'ils ont mal monté, ils ont des mots. Voilà, donc programme par exemple, il y a église dimanche, encore une fois, il y a un groupe et ils en ont besoin, il y a combo moko parce qu'à partir de combo, on a des choses à la référencer, il y a site. Donc on a au longo là, on a au longo l'espace, espace où ils allaient. Voilà, donc et Monique combo est disponible. Et puis awa, écrivez quelque chose à propos de votre page. Awa ko komasiko yo kenon, o eza programme y église à dimanche. Voilà, to bandaka kilt na de 9h à 12h ou bien de 15h à 16h. Donc au poster ben information on a nyonso na ko kende par exemple là nazo copier ka information nazo copier ka texte oyo awa juste kaka po bomonake bokoki ko cha ba information mingi awa na page oyo. Eza ma ba information oyo batu bakomona une fois que ba se connecter na page na bino. Donc na bi créer page. OK? Aussi il y a page na bino, il y a programme il y a dimanche. Par exemple, awa na kocha par exemple positionnement ya église, ce que église eza wapi na bi ezalaka na Paris na 75 019. D'accord? Et puis, on a publié. Et chez map, il y a 75 Paris 19, et c'est que l'église est allée. Tu peux facilement retrouver en gros. Ceux qui ont la photo, il y a l'église, encore une fois, ok, n'a pas joint. Aussi, la photo, il y a l'église, il y a l'église Nabino, au Tchango. Voilà, donc au tcha ba photo. Ce qui peut oser na vidéo, oyo ya église na bino, oyo eza déjà na YouTube, oyo ke olingi o poster ango na kati ya page na bino, oyo uti o créer, oko poster ango, oye awa, o cliquer. Tozoke na YouTube sikoyo poto zoa vidéo moko kuna. Donc oyo kezala vidéo na bino, mais nga na ozwa vidéo ya Face Congo. OK, nazwi vidéo moko ya Face Congo na YouTube. Na bandio laksango puis na copier ka lien jusque là tozo utiliser YouTube comme ba médias sociaux nyonso pour na reposter ba vidéo. Eza vidéo soko tali omoni ki osepeli nango et que bandeko na biso ba oki ko bénéficier nango. Oye pe na Face Congo o poster yango net na cadre to poster vidéo wana na page na bino et puis na lobby publier. D'accord? Donc alors to créer page na compte ya la Negrita. Vous comprenez? Et cause là page église à dimanche, église à mercredi, kaka oye na profil. Vous avez plusieurs pages.
okoki ko sala plusieurs pages, donc tu créer page moko, okoya susu créer page mususu, okoza nango kaka yo ndenge selon ba programme na yo. Soki pe oza entreprise et que oza na biloko ya côté kozana ba marchandise oyo tekaka, okoki pe kotia ba page en fonction ya ba service na yo oyo oza ko proposer. Ozomona ba information wana nyonso eza posté awa na page na biso. Nga naza ko se déconnecter na déconnecter la Negrita sikoyo et puis nazo mi connecter sikoyo na compte na ngai. Nazo mi connecter na compte na ngai pour totala ndenge nini ba ndeko mususu bazomona ba information wana. Na déconnecter la Negrita te nazo juste minimiser compte oyo et puis nazo se connecter na compte na ngai ya Stéphane. Donc naye na beti Face Congo facecongo.com et puis na déconnecté compte oyo où ezala qui connecté et là je vais me connecter comme Stéphane. Voilà. Oyo eza siko vu oyo nga nazo mona na site mais bon, se rappeler que tu as créé compte à la Negrita, mais bah information wana ezomona na awa na page na biso d'accueil. Pourquoi? Parce que la Negrita bien qu'elle a créé compte naie, a tché ba photo naie, a créé page église, a partagé en côté na site. Donc pour bande ko nyonso oyo ba mona ba information wana, il faut une fois que créé ba biloko na yo wana, il faut partager ngo pour batu misusu ba mona. Sinon, il senga ke ngai na ya na compte soki na beti ya wala la Negrita na moni profil na ye na oeza compte à Stéphane, il faut na kende na page ya la Negrita pour na mona ba information oyo ya auto posté. Par exemple là na mona ba photo na ye, na zo mona ba vidéo. D'accord? Mais pour emonana na page bandeko msu ba monango nazo mi connecter lisusu na compte ya la Negrita pour to partager ba information wana pour batu misusu ba monango. Donc nazo zonga wa nazo cliquer partager. D'accord? Na yesusu awa oyo tolobaki eza ba photo par exemple ya na partager ngo isusu oyo eza la Negrita mto a partager ba information na ye nazo partager pe emplacement aux églises na biso yali église ya la Negrita yali. Donc voilà un peu ndenini Face Congo ezo fonctionner. Ce que ozo olingi ba information na yo ezala toujours à jour, il faut continuer ko postango. Donc ozo créer présence na yo na média na sur ba sites sociaux. Ba information ezo défiler. Ozo linga siko ke ba information na yo ezala likolo. Donc à tout le moment, au Rokiko, arrêtez de partager la page Nayo. Ce que tu arrêtes de partager là et que tu vas encore partager, ça se positionne au début et s'affiche au début. Donc, recherche les autres salama, ceux qui, par exemple, qui cliquent dans A, ils ont listé ndeko so oyo, bazana katia site, oyo bazana ba kombona bango eza na ba A, soki na ye na beti par exemple B, naza bandeko nyonso oyo ba kombona bango eza na B. So na lingi par exemple na luka to na groupe rencontre bolingo, na ye na cliquer rencontre, ouais, ba groupe ya ibele. Donc na ye na cliquer na groupe wana, eza groupe ouvert. La Negrita za wana na ko kende na mi bakisi na compte wana. D'accord? Donc, oye, obakisi, omi bakisi na groupe. So, na aluka groupe, par exemple, na aluka info, na beti kara info, ba bilo, ba page, ba nyonso, oye zana mon info, eza listé. Par exemple, là, tu as un groupe mongo to créa qui support informatique gratuit, auto linga qui est communauté, et banda ko aider bandeko na problème ya ordinateur. Ndeni no ko utiliser ango, donc oye na groupe wana. OK? Omi bakisi na groupe wana. Soko za na problème, oye na
Oui. Voilà, donc il y a page, il y a page, hein? Donc au cours de la page, il y a page. Donc ce qui est dit informatique. Informatique, groupe Yangoyo, informatique et télécom, voir tous les résultats. OK? Support informatique gratuit. Donc, nazo qui a cliqué dans le groupe wana. OK? Et à partir il y a groupe oyo, na komi bakisa, na kati il y a groupe wana. Donc, on a mis inscrire juste en appuyant là. Donc, il faut entre groupe na ba page. Okomi bakisa na page te, page za wana ka pour la information ba publier. Mais sinon les groupes eza wana po ezala affiché. D'accord? Donc voilà, la page est allée et puis on affiche. OK? On a la page et puis na ba groupe. Donc ozo kota na kati ya groupe, ozo kota na kati ya page. Page eza wana pour afficher, mais groupe eza wana pona na groupe eza wana pona ce que eza ouvert mutu nyonso akokota na kati ya groupe wana. Voilà. Voilà, donc voyez par exemple la négrite hein, na tapé par exemple voilà, là on a liste aux hommes bandeko bazo s'inscrire, on cliquer là sur les suggérés. Connexion internet et Chabisomo Mobulu. Aye, nazo actualiser page yo. Aux hommes ils ont changé en fonction il y a ba membre. Nako ya par exemple na mon indeko Medi, na cliquer sur profil nae. OK, et puis nako sengaye demande d'amis ajouter, mais il faut na zela à répondre pour ndengeka ezala quoi. Donc so ina ina tindele message na ko yipe ko tindele message so ina ina poster quelque chose na profil nae na ko poster na profil nae. Mais ce qui a bloqué que muto a posté te na profil nae ba option à confidentialité wana ezali oyo ko bloquer profil. Donc na kanisi na couvrir vraiment ndenge nini oko utiliser Face Congo ba paramètres ba page profil ainsi de suite. Donc tout ça est là dans Bandeko. Si vous avez des questions à lire, vous pouvez utiliser. Vous pouvez toujours contacter Biso, mais vous pouvez faire des vidéos dans l'avenir en fonction de retour dans Bango. Il faut utiliser Face Congo. Donc voilà en bref, vous pouvez utiliser Face Congo.